donc bampangi batonda mabelu bakulu konsukuma lutatulandila ngatu banka bawa kikonka bawa dingala bawa France kasi ndinga zitatu tsasadila hunu do munu benu donc mwana ngani ntumba mvemba ntekulukiangala dit déjà tuyambi di mosu ba notable do ba notable Congo itata mfumu ntseka makinu yo tuyambi di mfumu tukureni ngo. Oui, merci beaucoup mulumugilelo tunaga kisantu à cathédrale de Notre-Dame de cette douleur tuisirigogo mambo menina kadi kubotele kufango bunkongo nagosenga pe na banokoloba na lingala pe permettre pe bikolo mususu na Kinshasa na bakongo na mokili mobimbe pe yoka biso bo eskize ngai bakongo po normalement to kokoloba na Kongo te na lingala te mais vie ya makamto zana ngona en pleurs bakonzi ba dirija mboko yo baza la plupart baza ba Congo te alors toujours adresser message et que ne pas na bango to sengeli to loba na lingala po etendre bango voilà tina ya ngai didinde munu mwana kazi Kongo ntu kozo longlu Kongo fumu mpanda ntet musaba sir mu katambani ndongo pande werzo mu kunima muntu pande sala ntet kunzoba kaka bon integlu mbam kadu kamni kozingo ngoleri kan santi kaleka yenteglu ngomuzi Kongo yenzitu integlu kyanga nansu ni nkoto na mpango nkoto yunwa na nkoto kwenu ngato yenzitu ngani intakune vunda yenkazi jikongo yemuni kibeni tata nsaka makinu ngine madimbadie 100% le gourou du Congo central, je parle bien, je suis le gourou. Voilà lumwene biki sansu mwene kako betu ba Congo kontu diamali yandi ke muntu ubodi ki sansu ba do za ngen nani kuna kwetu kidi kweta kwenda kizore voilà ankin sangu tunatini hunu mfumu vraiment eza passe bing tala kaka depuis États-Unis d'Amérique ont indépendance en 1776 ça fait 250 ans na mbulo ya kokti 250 ans de l'indépendance. OK. Depuis Haïti a eu indépendance en 1802. Indépendance a eu en 1802. Ça fait 179 ans où est sali pour Haïti. Et depuis Libéria Libéria on a eu indépendance en 1847 et sali 179 ans. Alors Haïti a eu indépendance en 1802, ça fait 223 ans. OK. Botala, premier pays, ils ont indépendance, ils ont Libéria. Mais c'est le Congo. Au Kendeki, à partir du 14e siècle, il y a traite de noirs. Il y a poto traite de noirs. Nous avons indépendance. Mais talent de Libéria. Alors, le premier intellectuel, c'est le universitaire. Dans l'ère où nous avons nani azalaki universitaire. Nous avons voté en 1925. Oui. Nous, sikoyo, okoloba nini, na nationaliste. Nationaliste mutalingi mboka na ye, na nalingi mboka na ye te. Ba Congo ba telemaki. Na le 10 mars 21, tata simuliki mbangu alobi kuna na nkamba ke mpwazu lobe. Muki Konga gogela, ke mpwazu. Etam sacré missionnaire catholique à Moutou. Oh, tous les intellectuels, tous les universités. Kim Pwanza Talombe. Kim Pwanza Talombe, Kinki. Aux autres, c'est pendant Ponanini. Et Yaka Kim Pwanza, Batba Bukani Nkamba, Bakeyi. Réunion à Kanglai, Papa Simon qui manque Salamakiao. OK. Moutapesco, tu reçois Kanga Père Vanouin. OK. Bakanga Kiye. Il faut voir Bango. Awa Moka Basantu, Basantu Basaliao. La Kisantu, non, Lobanabino. Basantu. Kisantu mboka basantu na santu bakundira ye awa. OK. Alors bakanga papa Simon Kimbangu na mpadi Simon Pierre tata mpadi ye mutu baboma ki premier martyr de Simon Kimbangu na Bamba Emmanuel. Maintenant sikoyo te komi boy bango bakena boloko na Katanga Kimbangu 30 ans de 3 octobre 21 jusqu'à le 12 octobre 51, 30 ans de prison. Aucun pays au monde où il y a la prison qui est en et pas d'article qui est en Tant que je suis pas d'article qui
Mbadi Abimi Boloko le 1er mai 1960. Abimaki Boloko. Tanga yaki qui sasa mu bebukani baki ko yambaye. Qui va prisonnier nzeza lad mu tasaki ba démarche wana tukozo indépendance te lukulo bakanga baki basakura. Nzeza lad sala bako na 50. Wana kimbanga kufira ndute. Voilà. Pona ko tutana ndingi Congo. Puisque Congo e bani ko buki sasa zaki mboka ba Congo. Maintenant à Bako na 1950 21 mars 54 Kasavu bakoti bo seneri kimboda kero ko négocier po tezali kaka cataracte bataba fleur bazaki na kadidi alors balobi bon Kasavu comme bazaki séminariste bazoya batia ya comme président comme ça bataba fleur bakoti ndebo monaki bakamataki Kasavu batia président général. OK Et ko changer kombo luwa wandu bako luwa wan alliance de bako abako e kombi luwa wandu bako alliance bako Tobundi na 56 makambo ezalaki bagarder ba élection élection organiser kiawa batu nyonso ba voter ba Congo ba voter ki te beto ba Congo quand vote en déclaration gouvernementale biso ba Congo to voter te ba lobna ki ngone ki Congo et ba province nyonso ba voter ba Congo ba voter ki te ba élection ezalaki annulé. OK Alors wana na nini na 1956. OK Maintenant le 4 janvier 59, le Congo indépendant, le Belgique a 5 en Hollande, en 1830. OK. Comme la Belgique, tu sais qu'il est pendant. Basaki n'a pas arbitré. Basaki n'a oya sala bango, azali ukolo, Allah taki bango dans autres. Maintenant, ce que tu dis indépendance, puis tu as Batabouania. Tu l'as été, premier président Kasavubu. Kasavubu a bimé le pouvoir, a tigre pouvoir de Mobutu, a gagné dans Mok. A couvert tout le monde, c'est que Bakundi là. Mais qu'on a aucun single. Maintenant, les loyaux, le compte de Zaboye, Basali va l'Assemblée provinciale. Tout ça, la libre administration des provinces. Mais sur quelle base, ministre, Oyo et ITP national. Asala Bukanda, empêche le gouverneur pour annuler, arrêter, pour être le payage, pour être le provincial. Autre chose, l'autonomie de la province. Est-ce que bateau, Yomi, tous les autres, ça, ITP, ministre, l'Igota, comme on a yoté. Banza ITP. Yo, Ozo Salmukanda. Yo, comment on peut cette injonction? Papa, na lobby, payage ou un moni, n'a mon sala payage. Oza hors de mission. Pour mon ango. Ça veut dire que ma ben singa, il y a na poto, na ye, a ben singa. Na 2006. Na 2006. Ba kangaka ba bituka. Ba tiebo to sala payage. To sali. Ba Congo ba zoba ne bu zoba ba Congo ba ke ko nommer Kansemu. OK O mu ko la vive président fait ba Congo ba Libanais ba pese mbongo po ete ye alinga péage salamate ba kamne za ki bloqué na Kazongulu partout kamne tambolité gouverneur a DP sa ki ngai na kei ko dégager mi tuko wana ti toujours quand ba chauffeur na sali meeting na matadi gouverneur a ye na de kusa ye oyo o de mission de kusa da sala kangu na keti boma ti tiele ti mwanda ngai maintenant sikoyo péage salami ezali ki péage provincial biso ba Congo bateli boto to sala péage siko bo sala ki yango na idée nini qu'est-ce que vous avez senti pour bo sala péage to sala ki péage tout monde que to zana ba mbongo te. OK to sala to sala péage e ko ko to tonga ba école to tonga ba dispensaire to sala ba nzela de centre agricole et ko aider biso les premières provinces de tonga péage biso ba Congo. OK Alors maintenant to sala péage parce que ki mbongo gouverneur sasa ezate abengaki Match Forest après ce conteneur bâtir le local chaque district ezal na Katara bâtir ongo na local na local bâtir ongo na Kazangulu na Matadi bâtir ongo na Kenge. OK pourvu que chaque pays chaque district ait bénéficié pour la construction il y a développement il y a district là-bas. Voilà titre ça qui péage. OK maintenant péage ya banu ko gérer et côté l'air biso sali batu nous ba moni péage papa ndiko sala ba péage. OK mais si ko na lina tuna ngai mun na sala ki péage wana ba futa ngambo ba futi ngate na kene na tribunal na porter plainte na gouverneur oya sala ki wana o abengi saka yo okende ko oui na fundi bango na matati
to sami na gagné ba facture bango bafutanga $42,000 na zonga de yonkusu ke vraiment nzamba sa sika zali yende abane kufutanga alobo tukufuta mbongo ayai kolalao abenga mama Ariette tukuta na jardin alo musalo sali ya malamu bon tukufuta mbongo $3,000 to bango kufuta par mois afutinga 3 mois premier mois deuxième mois 3,000 après élection yé de yonkusu balongoliye o batikala ki bali kufuta mbongo nati organisation abane kufuta puisque je suis du Lukaya bakosala yango te ou soit babanda kofuta bango bando détourner bao ba les signes nécessaires nazali na jugement alors siko tala makabnike so lega kabakata injustice ya monene boy maintenant siko bino ba Congo bokamati nana moni province moko te ko funda gouverneur na bango sur 26 provinces seulement gouverneur kaka Congo central ba funda mi colonios mais bumba zwaki $200,000 na kisasa est-ce que bino kisasa bino mbala bon bo fundiye mama masuka ngana wuti na lola papa na tele musala masuka zo ba $500,000 $500 millions mais ba fundiye te mais awa mutu moko asala association 365 gouvernement awa be na madimba na kana luka ex luka ezate na cataract ezate na mayobe ezate na matari ezate bino l'état bino yebi bien que Moutazana doit contrôler les assemblée nationale, assemblée provinciale, et puis les IGF, la Cour des comptes. Bon, pouvoir de peser mouton, ils ont dit Makamboyo, et Wouti Wap. Bon, mon l'État, complicité. Moutoumoko, un individu, à qui vous fabriquez, 366 groupements, et ça, dans le Congo central, sur 26 provinces. Tu y es bien. Alors, les autres, comme Mikanda, bien intellectuel, vous avez Makamboyo, tu as la presse au Vandi. Et ça, la gavate, awa comme la presse, aux hommes nango, gouverneur Boutasali Chango. Est-ce que ça m'a fait? Tu sais que la presse a wate. Maintenant, les coloniaux sont les vendre autour d'une table de bon province, Makamna Makab, na ligne na tuna, na cour des comptes, na cour constitutionnelle. Ils ont convoqué gouverneur. Ils ont fait Azawana, Yebi bien que mon payage. Ba député provincial ba Congo mais c'est 6 mois de salaire ba zoakambo au courant chaque fin du mois mais balo ba futa maraté ba indemnité ba voilà salaire et puis na yebisi bino tango nani wa sala ki nzela nkalankala na matati le gouverneur Fukaunzola a futa frete mbongo wana mais frete ko monter pante mbongo pour aller la province allez a ko funda gouvernement provincial na Kindu ba condamné par défaut. Ba sengi $4,500,000 à foutre. Province yona tout matubwana ba kamata mbongo ba futa mutwana. Azumbongo defa. $4,500,000. Tala ba ici ça boui. Mais oya yoti siko bazo. Non. Maintenant siko yo province nini oba funda ka gouverneur makambo nini boy. Ale botela nganzebo. Pardon botela nganzebo. Makambo nini boy. Sonike tu koko tete ni kamotu d'une table te kaka foko funda kaka Kinshasa bato pe ba funda kape eloko baluka kape yebana te alors comme kula gouverneur a koko vendre chaque jour ye wana kisasa province ni bomoni chaque jour province mbala na mbula moko azo samba makamba soni ba Congo bandiko traiter problème ango à l'amiable kukusu à côté de kusu ba ko bongo makamba o bino bozo sala to yebite bolingi nini bino ba député bon moi de voter par Biki allez tiens banani loko amusa toto sugazelo suka goza kaluze la pase alubu nene nanu zeizo banani waloko dide ngamuza kwa usukazelo suka goza kaluze la pase alubu nene nanu zeizo banani waloko dide ngamuza kwa usukazelo suka
bozaka donc yango nazokoloba po bino badepute toponi nzunzu zisiri kubana bantu zikutetela nkani prenez exemple ke matusila ministre ka kalkuli kinsala azaki ministre ya énergie azwi courant envoie qui lève asali hôpital monene kuna na kibab asali morgue asali biloko nyo na moko radio kuna bino bo matusili gete bato ba yaga na tricot bozoya maintenant pour longwa wa même na kimetal pour les rapaces d'ici ngeba 17 km ba kamno ezolala wana bibembe bazomemango na moto po ezoke na mboko professeur Kang bamemaki no tata ya directeur général ya IBT Batar Félix Kituba ake na moto bibembe maintenant siko toza wap gouverneur asombaki 70 tracteurs soki bozoka ezali pour que qu'on négocie si c'est pas dit tracteur et yawa et bari ko changer nzela boza incapable ba compétent notoire ya ba député musana banko chama kele ko na province we zangatina totina bino makelele biso totina bino makelele tozala bo ya de susawa bo ya tozo zela bino bo ya siko tozo continuer na biso avant tokota makambo nzela tozongi nanu makambo ya ITPR siko opposition na bino etant que ba notable Congo eza ndenge nini par rapport à injonction oyo ministre national à ITPR a c'est pas gouverneur pourtant la province reste une institution autonome. Mais oyoki réaction ba Congo ndena utoloba tout à l'heure Mbwela asalaki ministre honoraire Mbwela asalaki droit de réponse. Oui, na moni permettre Bob Bavouidi. Bangonio se batongo batombo. Na moni recteur Germain. C'est di mokeri ko sakara na bato. Bandeko no bazo sakara biso. Bazo biso en otage. Alors biso ba Congo photo télé. Photo télé pour soutenir. Mo péage wana biso bato salango. Toko tika boete bazongo de sasa. Ozomona. Alors mo mutezangi te mutema mabe. Donc eko sala maté makamwana toko marcher. Toko télé biso ba Congo. Totele biso nyonso ikamwana esalama te puisque kubotela kufaka bon Congo soki totinga boye wokoloza ko ndingi fuite donc ndingi fuite kufaka ndingi donc c'est ça biso totele mina likamwana toboyango tozoka tira attention bino badepute bokende na Congo central lobi na monaki banome ndeko na biso Ntibundere comme directeur général na DG Kassé na moni bato ki centre nyonso akendeki na Matadi bazaki na Sankara na mama Jenny ya Ligue des Jeunes bango nyonso batimba bazalaki kuna na Matadi pona ko fende na président assemblée provinciale oyo ya Matadi bazaki na fête wana baki ko yamana abongo ye mutu be ya za mutu DPS bon o ba no mutu DPS bon mutu ngo bolingi yete biloko lamba pesi bino yango eza malamu lokola mama bolingi yete e bon point na pesi bino biloko akolia bolie bon siko tala bozoba tala bozoba est-ce que tu oses aller au côté vous avez pas mike autour d'une table mika miambwa kinzonchi bako kinzonchi bata mukuzu mamba bakongo kaba makamba bakongo lo kana polelete alors biloko yo ezo sala papa na lina loba nga moni yawa nazali parmi les fondateurs de l'université Congo. OK. Au moni diplôme au moni eza diplôme d'honneur ba personne à l'université. Nazali parmi batu basala ba cofondateur de l'université Congo. Oui. Au moni yango okotala wa okomona carte nanga ezali yawa. Botala eloko dosali université Congo okofilimango. Okomona wa histoire ya université Congo ngana zali awanakati c'est comme qui nous monier to sala université j'ai donné 2000 $ pour la construction ya université Congo le lo telemi et puis université Congo na mbongo bazo tongela mbazangu eza mbongo eutaka na kisana to tonga ki cataracte na biso na bango tango biso to longwe to tiki cataracte ba boko na bango to ya to membe lo ko te to membe lo ko te na cataracte ya la bango maintenant sikoyo mbongo batu bazwaka batu na bango baya kosala ka likambo wana tolingi yango te recteur de l'université Congo toboyi ke batu awa tozala bachomere ebele bazangi misala yo ozwaka batu et puis mbongo eza biso na assemblée générale
Mukoku Samba lo bakiango. Que mbongo to tongolaka le 25 avril le outrolé. Que mbongo nyonso yo ya Madimba. C'est la faculté de médecine qui donne beaucoup d'argent. Qui produit plus des étudiants. Oui. Parce que c'est la faculté la plus peuplée. Ah bon? Si on a beaucoup de soutien dans Moutouane, bon, il y a la batte. Si on a l'ingénieur de Baboye, nous avons dit qu'on a Maramanzela. Route nationale numéro 16. Nationale numéro 16. Nous avons dit Nzela Oyo Soko Longwe Awa qui peut avoir 300 km. Olongo Ati qui voulait 200 km. Nzela Kiti Kasai. Ok. Au commune na Bandundu, au Kati Luange, après au Kati Luange, Kitanga, Chikapa Kananga, Mujimai. Baluba nyonso bana ko yawo tozaki na bango na province ya Congo Kasai biso na baluba Congo Kasai eza kurela kata kuna te Congo Kasai ezali awa ebandaki na Vivi na 1885 na 1886 bango baluba na biso za bato moko awa ezaki district ya Moyen Congo. Na 1886 capitale eke na Boma. Oui, elongwe na Vivi eke na Boma. Na 1923 ba district capitale elongo kuna eya na Kisasa. Na 1929 eya na Kinshasa. Biso na bango baluba tozaki na province moko. Province moko nzela ba bana ko lekela yango. Tiela wana za muluba. O apesa ko matiela. Iya bongo de baluba kiso na tiela wana omoni ba jai bele. Ba ya koloni ba kufa ba bota bana ba koma na bango ba Kongo. Donc lero ba Kongo ezakuna okomona esangana na baluba omona kasi to baluba. OK. Ya omoni. Tozaki na Mbikai moko ezaki kuna abana ko sa directeur du cabinet progrès général wa Kende. Balobi o aza Kongo muluba. Ba ke Mbikai aza Kongo. Azuri ngombo. Mais il faut voir que baluba ba Kende mingi na ba Kongo. Ba kota mingi ya. To sengi boy. Route nationale numéro 16. Nzela Oyo. Il y a premier ministre à Lobaki. Oh non, dans autres, ils ont posé premier pied. Voilà. Bah, quand même, photo monnaie de Bachawan. Donc, c'est là qu'elle est au côté. Même qui mettait le Wane Koufou au dans le mais qu'est-ce qui se passe grâce au gouverneur à Saline Zelo? Où est Koufi? Alors, il y a un lobby boy. Binoto Telema pour Nzela. Tout le monde a Makamba Batu, Pambate, Bindatum Koutou, Abu Karibu Kari, Oba Kegusala, Oba Zolanda, Oba Landaka. Beto balendenge beto de landa bantu tu veux dire telama beto bakongo tu veux dire revendiquer ba toi beto comme tataza na bana soka sombi lamba fa pesa bana nous ya pesa oyo azuite même mbaza mboma bu seigneur mukolwana kende ki pa Félix Tangela pour kota kuna et ça compliqué pendant au moins 10 heures mutaka na porte komi oyo ezokoloba nini yango makambo nini boye nzela ba voiture ba ngokene ti Kasai ti bandu moseneri ki ba vewe moseneri ki mbonda zo lungo na ba kamni wawa azo kena ngokula yango na lobby makambo nini boy siko nini zo bloquer penza parce que bino boza ba mfumu et donc zo bloquer bato ba lobaka te so ba moni ba tricot na masango ba pesa ba ventilo yo ba yaka ba député ba va na bangoni il faut boloba. OK so ko moni ndo kiganga oganga ali mungongo mbonga province mbongo ya Congo eza mbongo ba Congolais nyonso il faut partager ngo équitablement tous d'ailleurs constitution lobby que rétrocession à la source 40% et ça la carte constitution est-ce que biso to saka non ozo mona makambo mabe boko tala wana te à la source donc awa yango na lobby bien bino bato Madimba na bomongo to mais tous ba députés nationaux tous na liste il y a premier ministre ça directeur tous na ministère il y a infrastructure travaux publics il y a national tous na débat na originaire à Madimba mais apparemment bon soko ba décision ba zo bango za kuna o ministre Salia Ibanda peut c'est toute la première fois. Après, c'est une jonction de la province, c'est une libre administration de province. Et ça, la marqué. Pourquoi le président de la République a tiré pour l'année? Il y a une provocation à Congo. Qui m'a vendu 30 ans de prison? Dans les sous. En 1921, il y a eu des prophètes. Qui tawala na Kimbangu. OK. Et prophétie, na Kimbangu. Puisque le 3 avril 1732, il y a eu le premier prophète noir Tassola au Congo. Maman Mafuta au Congo. Qui pas vite ailleurs dans 706. Donc, depuis le Congo, à l'âge de 20 ans. Tout le monde passe pour l'indépendance. Qui est le temps, si vous avez le pan, on va mettre croqué.
bakongo bato bakonzaki mbongo mpo balibere kongo oyo nani province nepesaki mbongo mongala te moluba te moswahili te so ni bakongo alors tokoki kozala yango nazosenga na budimbu yo budimbu oza wana ozwaki yo le sel mokongo aza na badepute ebele na congo centraliza yo me makambo ezoleka yo oza lokola lider ya bakongo oza wapi ntango bazozwa badisio bakongo balobi fongoli ndoka kala wapi sika bandoko bazosala lisanga ivo ndeko na bino azala wana me tala kaka awa madimba mobimba ministre aza te na gouvernement premier ministre mokongo madimba moto abanda premier territoire depuis 1913 moto aza te ok moto or que biso tozali université ebandi awa na 1926 bamukamba baliau balito babomboko badiombi bakalonji nokabulo batangeli awa na kisatu alors omoni samedi passé tozalaki na centenaire na sms yo moko ozalaki gouverneur ya kwango azalaki gouverneur ya biso azalaki représenté na directeur du cabinet yobila et puis ministre ya gouvernement national azalaki ministre ya éducation représenté premier ministre oui il a bien parlé donc tu remarques que université ya Kinshasa ezalaki tension ki centre ekutaki awa eke kuna lovanum kuna ezalaki toujours Kinshasa qui centre madimba tina maluku madimba tina plateau bateke madimba alors comment biso tokomi futi loko bafuti moko boye alors on est totel métier tozotala bango bazosaka tozotala bango tomonaka mpasi aucune entreprise ici c'est ezali te eloko moko ezali te non tolobi ndeko na ngai nakoki koloba nalingi nasisa mwa moke je crois que baya mwa nze moke nzambe kakangwa mais tobosani te parce que jusque là toconclue te pour la route nationale numéro 16 tobosani te national numéro 16 elongwe awa il faut esalama obligatoire kabila posa premier pierre awa na jardin okosala nzela oyo mais tala ebela mbongo aki koboma na poto 500 millions de dollars bapotoli yango 500 milliards tala makambo asala pose à première pierre kabila asali pose à première pierre gouvernement souminwa président ntango alekaka alaka biso kuti tozalaka na parking ya kintano wana alobi ke nzela oyo bakotonga yango akei présentation ya programme ya quinquennat gouvernement balobeli yango route nationale numéro 16 esalami te madame Soumino azosala itinérance kaka na parking wana alaki biso apresente biso tu direcable na ye ke grâce na ye nzela oyo tozosala ezoumela te na septembre année passée déjà tokomi na mois de mai 2020 ça fait 2 ans depuis azawana 2 ans eloko nini yasali mpo na madimba eloko nini ntango taloba tokende liboso matata mpo nazalaki premier ministre mais tala ndenge atongi mpa na ye na bauniversité est ce que ye akoki kosala eloko nini tokolobela na ye ke tozalaki na mwana mwasi tozwa premier ministre tala souvenir atika oyo rien pendant 2 ans bapesi pouvoir si sikoyo kutu aza nano non c'est honte soki omoni babeti yo mbata esi yo koloba teke babetika libanga ezali mbata mabongo mosusu eza lokola ebende bon sia nano nzebo tulabima Madimba, quand on parle de Madimba, Dieu est à Madimba. Madimba Dieu 100%. Donc Madimba a un droit, il y a quelqu'un autre senga kabiso to soka dans zab. Tu bunde de pendant mundu kité, rébellion té. Au 15 jours mu konga sa rébellion. Même akama to loba ya yoka. Wa za le kolo. Voilà. O yoka. Puisque nous se goûter awa. Nous se bandela awa. Et bandela pe awa. Politique mboko e bandela awa. Awa c'est na vandi. Tozaki na père matota. Tozalaki na l'abbé Jean Loya, tozalaki na monseigneur Kimbondo, bango bazalaki ba père spirituel, il y a indépendance. Donc
en pleine colonisation monseigneur Kimbondo congrès ya bako esalemi awa du 24 au 27 décembre 59 awa na Kisana namoni babuki baeglise na Kisasa bazobuka église na Njili bazobuka église catholique sous kuna na Kimbatseke c'est pas normal tosengi na yo chef de l'état yo tata no yo noko na yo monseigneur Mulumba azali catholique yo mpo ozali catholique soki okota na bagroupe de prière mais d'origine tata no azali catholique à 100%. Nandimi ke teke yo tindi bat na lobi bongo te mais makambo wana condamné yango na pasteur azo kuloba makambo ezanga tina condamné yango oza congolais nana yebi teke oza 100%. Voilà. Soki tomoni ke misalo osala emonani tokovote yo mais soki tomoni ke misalo eza te on ne change pas l'équipe qui gagne mais équipe soki ezokopolo bachangeaka yango balobi teke ovandi tranquille bakozwa référence bana yo bato wana bazokobeta bato kokotela bato kobuka baeglise pekisa biloko wana mobutu amekaki na église catholique ake na chine alingaki ke mausisme mpo te basambelaka au nom de Mobutu ndenge basamba nom du père fils et saint esprit ayaka nango awa mokolo wana mbula ebetaka lera akotaka kutaka chine apekisi baeglise nowele ekufaka abomi baeglise nyonso atie na baekole catholique balaïque mwana Mobutu abandi kotanga awa abandi kolala mpo monseigneur Maya me asukaki wapi bakombo nyonso basante balongolaki yango osoki oyebi yango yo moko mpe oyebi yango na tata na yo azalaki tshisekedi wa Mulumba mais yo moko mpe ozalaki na kombo ya authenticité yo président de la république Mobutu azalaki dictateur me asuka wapi ye wana akende na maroke ye wana akende na maroke azokokoyawa te mwasi nazosengo ndako est-ce que moto asali 32 ans na mbongo azwaki mokili moto bandako partout asenga yo ndako yo chef de l'état fo yeba tambola malamu mokili ya bato puisque tout est vanité de vanité bakongo lobi sala kona bisala alors c'est mieux tozala calme kimia ekota kimia eza trésor nzela ofe bongama parce que ça moko ya infrastructure nationale ekokende ti na lobi na yo ti bujimai ndenge boye parce que eza mituka mosusu esali presque 1 mois de ngidinga mpo akóma na kisantu mosusu biloko ezopola mutu akenda poto 8 heures du temps akomi mutu akomi na ngidinga 89 km 1 mois. Vous voyez que vraiment tout ça au Moyen-Âge. Nous sommes au Moyen-Âge. Alors, ce qu'on a conclu dans le dossier au il y a route nationale numéro 16. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, dans le dossier, ce qui m'a dit, c'est tout la province. Il y a un fédéralisme. Oui, tout comme la biso, la province, il y a pardon, il y a Congo central. Non, Congo central, province qui centre. Ou bien province de Mpang. Nous sommes de Mpang. Ok. Alors, dans la province, il y a Bazongungu, ou bien des provinces, province à Grand Cataract, chef-lieu Matadi, et province à Bas-Fleuve, chef-lieu Boma. C'est tout. Comme ça, au moins, on a PDG, on a gouverneur, on a ministre, on a député, on a niveau nous, on a nommé, on a Biso. Mais Biso, on a ministre, on a général, on a Moutouté, on a PDG Mokoté, par rapport à la province. Mais Balobi, c'est la haine aussi, Bissomoro, tout ça transparente entre nous, il y a des combats internes, les vieux ne veulent pas céder des places aux jeunes. Bon, il a tout à voir. Mais, la province, nous sommes à arrêter. Si. Et alors, bon, pour le retour en Boga, pour le retour en Boga, ils ont la répartition, il faut essayer de faire. Parce que les arrêtés, c'est comme faire vendre, même si c'était une arrêté. C'était une arrêté. Et alors, donc vraiment, en tout cas, tosengi apile ba député bo si ça va kamwana kuna matata na monika progrès kaka province etinda kaka gouverneur akele go samba na parquet général na cour de cassation ce que boy pas ko kendite ba ko sala bino nini ba gouvernement ni on leki awa ba province to monate ke batindi gouverneur na bango go samba yo papa so me ma bozo sepela bozo bete babo est-ce que ça normal est-ce que ça sérieux mais ba bozo se kabinote. Bon, nous avons mis en colobate, nous avons la première partie. Ok. Oui, Tokosala Makamuso, jour réseau, mais. Gourou, nous avons gourou du Congo. Voilà. Moi, Liloba Souka, peut-être, Bamsou Bazubison Anzela, parce que Tolobeli, Likambo, il y a recommandation, injonction, outil, ministère à ITPR.
batindi na gouvernorat provincial ba suspendre ba arrêter noma ba gestionnaire ya ba péage tolobe likambu ya nzela. D'abord nous avons commencé par l'historique ya Madimba parce qu'aujourd'hui Madimba vraiment est au rabais. Alors ngatu diambo sifila ken makutu même en Kikongo parce que enfin même à Lingala français, ça ne dérange pas parce que Betouba Kongo Dingala plus que Kikongo, Betouba Mous. Donc, on a dit à Mamena, je crois que la deuxième partie, le deuxième volume, on saura qu'est-ce que nous pouvons faire avec Mfumu. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Pendant 3 minutes. Normalement, katwe ni go kudingala diambu kufili kundi kufili kubatu ankati batu bale tubini undinga batu banka oba shiro batu mugishinwa oba angle batu nwangle oba riso batu mugiriso wiye oba korea batu mukorea kyao buna betu lele ke bakatwe français bakatwe dingala ndinga bangala diambu batabe zumbi dingala bagoga ba yiba dingala bagoba aba samu dingala bagogila me betu vuri ndinga tibetu moshi bakongo donc bakongo tunina ndingi kongo ndinga moshi na mfunu ndingi ni mama kulu philosophie muna yinina donc lundolo ga na peut-être ngore midingala mais insari bu message mingere mikumu kuna niveau izulu mikumu kuna matari batulana batugwa batubageze de no ezemadimba kabele kiesu ko bubilumbi quiz hotel metelme tugana nti tugeni mamo odu winde fois si tu tele matumo no balabala merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors merci Mfumu. Ma invitation tout réuni pour que tout le bel makambo Madimba surtout ce qui enfin Madimba mais tout ce qui se passe aujourd'hui les enjeux de l'air Villa Kenenge. Bon au moins ni Bakongo philosophie c'est bingana c'est la proverbe mais munu isala 1450 proverbes ko. OK 1450 proverbes ko. Inkana mi iloma Bakongo mudia mu makulu mumenini dem to den voni wongego iguzasi munu keba kukuni ngubako mudiambu kengware kena zulu. OK ngebra ndangu ni go diambu na moni intaduna ga donc tout est ici. Alors buna ilomba musane to imprimer kandugo mi basala ifina kana Kongo mo zinkatu mbongo ifile ku Canada mundu mo sala mi kandu kuna mugu natemia bis koko $15,000 bando. Il était comme une 5 exemplaires. L'université Congo intégrée, progrès de Soumba, Miman. D'ailleurs, mon canot a $50. Alors, philosophie Bakong. Alors, il s'est dit à quoi tout village à Koulou. Tout le Congo d'Intoti là. OK. Donc, il s'est dit à Vimba, où tu as dit village à Koulou, il a dit à Congo. Et où? Alors, quand tout le monde fait ça, le village, quoi qu'à tout. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses, makuku, nanga, mpangiuna. Mayome n'existe pas. Forêt, il fin, mayome, fin, forêt de mayome. Donc, il s'est dit, il carmiori sala. Alors, les gens qui ont publié un cadre, ils l'ont mis à. Vous est-ce que moi je connais volonté benimbo, vous de diamao, vous de ndingabeti fois. Quand vous faites un ding, vous faites un band. Merci. Merci beaucoup. Je crois que Toyokani, numéro ya papa, tu as un sewana, ozana poso za papa, tu as numéro na sewana, ayamba na téléphone na mutu nyonso, WhatsApp appel normal à koyamba. Bengaye beaucoup solo la. Biso na bino tokutani prochainement, tu as na cathédrale Notre-Dame à cette douleur à Kisantu. Je crois que c'est la cathédrale la plus grande de l'Afrique centrale. Il retourne en Mfumu. Oui. Donc voilà. C'est ici qu'on a enterré Monseigneur Pierre Kimbondo, qui fut premier évêque noir de deuxième évangélisation le 18 novembre 56 Katoumam. OK. Donc, Mouga Jaminimum. Puis, tout le premier évêque le 5-5-1518. Yonadon Eric, moi, dans le Fosso. Mais pour aussi le deuxième évêque noir, c'est Monseigneur Kimbondo. Donc, Mouga Jamina. Il y a tout le monde. OK. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mbakoulou. Donc, on se voit prochainement. Merci.